avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé. Vous les collègues du Grand Kivu, quittez les groupes armés, je vais le dire. Allez, bienvenue mesdames et messieurs, bienvenue dans ce numéro de l'émission Masolona de Pité. Masolona de Pité à l'élo jeudi 28 décembre 2023. Attention à ma candidate au cause de la publication des résultats. On ne sait pas, et comme à colonine, est-ce que cause à la lobby? Est-ce que cause à la samedi? Est-ce que cause à la dimanche? Est-ce que cause à la les trois? Tout éviter. Mais la Sénat son calendrier. Et pendant 7 ans, ballon d'essai. De gauche à droite, nous allons vous balancer quelques ballons d'essai. Namoni, Misusu, Ezo Utananani, je ne sais pas si je vais retrouver ça facilement. Et que la régie va devoir me balancer aussi ça facilement parce que il faut tout là qui s'abat tout ce qui se passe. Oui, yango yo. Oh, penza bakomi, hein, bakomi nini bakomi commission électorale nationale. Donc zomona lokola vraiment euti na seni iloko yango. Oui. Et puis, tu côté la binom sous ba biso ba pourcentage, ainsi de suite. Masolona de Pité, c'est l'église catholique, na église protestante, ba pesi moi rapport na bango ye bandeli sur le processus électoral. Dans ce numéro de l'émission de Tokoyeb. Nous allons analyser 2 points importants. Il y a une vidéo de Justin Bitakwira qui appelle Bandekonaye au calme et à l'unité. Mais j'ai trouvé important, il y a que tout partager. Tout analyser. Le cas là c'est en Swahili. Mieux vaut, tozongelango, to mekapé ko analyser. Moi, mouké kozala bien. Nous allons parler, il y a Ndeko Yananga qui est gouverneur. Christophe Nanga na sortie médiatique ya Ndeko Moko ayepe ko analyser makambu ya Ndeko wana alikake pa Ndeko Nanga Israël Mutombo. On va devoir analyser makambu wana. Tokolobe la dossier a marché à lobby parce qu'il y a un détail. Natike la kibino pour que na ya kozonge lango malam. Je pense makambu to solo lango yangwana. Hein? Oui. Parce que tozolobe la makambo à élection, tolobeli makambo ya église catholique na église protestante, tolobeli Christophe Nanga, tolobeli makambo ya Bitakwira. Voilà, on va devoir. C'est ça le point. C'est ça le point que nous allons devoir aborder avant que sabino que tokenda kotala bande kona biso ba victime ya bitumba ya Kisangani, tokenda ki lisusu kotala bango. Lelo pona kopesa bango mwa eloko muke ya kofete ndenge tosalaki na bandeko lobi tokendaki pe kuna bandeko nanga na lingi to solola boyebe ke mikolo oyo na sina lobi na bino tango ozolanda biso bozala calme bozala tranquille o partager na bato lobi bazoloba awo tosala masolona de Pité pona kobo ya vacances pona kobo ya bakosa kabino. Yango tokota même TikTok depuis ta côté TikTok. Batu baloba les gens pensaient que nous sommes comme tout le monde. Non. Toza lokola batu nyon sauté. Yango tozali ko rappelaka ce que nous avons été pendant les 5 ans dans l'Assemblée nationale. Ceux qui te méritent te. Mais en attendant bande konangai ba ballon de C bandi. Il y a publication source seni. Namoni publication à liboso namoni bandeko. Ah babimisi eloko moko. Oui. Babimisi liste moko. Seni e Lukunga nazolobela Lukunga babandaki na changu après baye na Lukunga. Qu'est-ce qu'on a dit à Lukunga nazomona wana ya liboso oyo. Batie liste provisoire des élus nationaux de la Lukunga.
batie Samuel Bemba. Numéro 1, Eliezer Tambwe. Numéro 2, 3, Tony Mwaba. 4, Kanko Longomedar. Bunkulu Yves. Seke Noël. Moleka Wivine Yele. Libana. Bimwala. Mbumba. Kambinga. Germain. Samba Kalambai. Bofaya Cicéron. Et puis Kayumba Bernard. Balubi source seni. Kaka bango wana ba changer. Baye ko bimisa mususu bazo chabiso ba pourcentage. Ya ba pourcentage angwana. Ya ba pourcentage angwana za wapio tozo bosana. Makamango ya ba pourcentage. Bako la biso o wana. Vous allez constater bande konanga que batu bazo sala ba ballon de scène moni même batu bazo swana. Bande ko musu balobi bokeba bino bato Antoinette toni ndem to liboso tozo tala ainsi de suite. Ngai na tikali nazotala na eloko na bango wana baye ko changa ba pesi 2%. Nazotala kaka. Lokola batu bavanda kate bakena se nous à la serre on ne s'agite pas. Tozande calme. Toze la seni à ko publier. Lokola bavanda kate basali o ya malamu babongisi batie même logo ya seni. Voici les élus. Résultat provisoire batie wana bazo aligner bato. Vous vous agitez pourquoi? La CENI va publier bientôt là. Yangonga na zolo bana ba capable boza la tranquille. Biso toza ba coopérant politique était. Toza ba touté baza prêt ya tout sacrifier pour na ko gagner. Yango zo mona ba liste bazo tanga ba miibi wana soki ya solo soki ya lokuta. Bozo mona ba to a ser kuna. Ba to a ser bazata. Ba liste o ba kotanga ka ba miibi. O ba to bazui ba machine à voter. Je vais vous dire quelque chose, j'ai changé avec un collègue. Na lobi na ye que c'est parce que tant que tozalaka ko sala débat sur la loi électorale. Na lobaka na bino tocha comme condition et recevabilité à liste lokola ba liste ba parti politique et le kebele 300 hectares chaque parti va présenter biso 300 hectares ya bilanga. O balona ba ololangai na salwan et tangu batu ba ololingai ba kena complaisance na loi électorale o se ya recevabilité il faut batu ba comme 300 wana nde ba ke ba lokoti gauche ba lokoti droite batondi si batu lelo tozana batu même les gens qui se déshabillent sur les réseaux sociaux balingi ba kende ko représenter tout un peuple. C'est quand même compliqué. C'est compliqué. La représentation nationale, il faut aller dans l'image mokobo. Et les gens ne m'ont pas compris. Les lobato bomoni bazo kanga bangona ba machine. Bande konanga na lingi to réfléchir. Est-ce que boyo ki place moko ya kebake ba buki dépôt ya seni ba yibi ba machine à voter? Si ko ba machine wane se retrouver entre les mains de quelques individus ndengeni. C'est parce qu'on veut tout politiser. La CENI devrait être indépendante. Na batu ba comprendre te. Bazui batondi chango les politiciens là-bas. Et loko basala kezaki cop lors ya nomination à batu. Oh voilà batu nangai yanga liste yango tchelanga chef d'antenne azala mutu nangai informaticien azala mutu nangai oh na oyo. Et cette pression politique, les gens basalani ba passe entre banques. Ou a informaticien, ou a chef d'antenne, ou a saliboye, ou a saliboye. Tangu basali eloko wana, la conséquence, batouana batikali na obligation de redevabilité vis-à-vis ya ba o ba recommanda ki ba. Yango bo mona avant que machine ko makuna, al, lokola ye alekaki na nzela na ye, aleke pa mentor na ya tikeli machine. Parce que nulle part ba yebisi biso ke non ba braquer car ezalaki ko kende na ba machine non. Et comment ces machines sont arrivées entre les mains de ces gens-là? Et c'est la question. Bissona Aser. Lobina senga ki image, batiela kinga image d'à peu près, je ne sais pas pourquoi. La régie n'a pas répondu à ça. Dans une année, c'est les partis ceux qui tozo ça l'échange patriotique. Ils ont tonda balaba les ont kangama. Mandataire azate. Ministre azate.
bato bazolanda et puis l'unique parti oyo bato bakendaka bazopesa mabonza lokola na église effort ya combat bato mpona basangisa bato il faut basomba bango na mbongo et biso komona même bayanke wana bomonaka moto aye na mbongo na ye er moko biso benyiso te vie aye na 2000 francs na ye aye na 1000 francs na ya tie papa la kisanga biloko wana j'ai besoin de ça. Nous avons raison de créer ce parti et nous sommes fiers de créer ce parti pona kopesa souffle mususu yango aser eza lokola ebale océan soki obwaki salite komona yango moko korefoule bato baya par opportunisme bakima mupepe moko kaka nde muto ebenganaka bango. Et tous ces gens ici cop ya kotia batie d'informaticien abo yokaki ke bazopesa bato allez soki opesi 5000 bapesi yo poste soki ya nini soki opesi 10000 mais finalement bandeko nanga na mboka oyo bato bakoki kosala l'exception bazate. Et nous estimons que nous sommes l'incarnation des valeurs pour ce pays. Olinga te eza bato te bozomona bato kofinga ka ba milu batondisaki le milu. Beaucoup de journalistes bakomaki ba milu attaqué kene kofinga Eliezer même bato misusu les gens qui ne sont pas capables d'influencer bato azoleka na réseaux sociaux wana yo pe ozo partager. C'est comme ça que vous partagez ba message ya ba Rwandais na loba na bino ba Rwandais ba tonda na réseaux sociaux ba créer ba biloko na bango oh ba tinde la cabine wa message. Et il y a les canaux par excellence. Oh les kisaka yango. Moi ne me partagez pas n'importe quoi. Nazakunate. L'église catholique et l'église protestante ba pesi moi rapport na bango. Ba reprocher na CENI le fait que la CENI n'a pas respecté son propre calendrier. Mais ba féliciter CENI pour la innovation. Yandenge la diaspora a voté pour la première fois. J'ai trouvé un rapport un peu équilibré. Parce que ce que nous voulons, c'est que tout le kaka kocha moto te. Je vous ai montré l'Américain que j'ai reçu sur ce plateau. Il me dit en aparté que qu'il était américain d'origine juive. À lobby, ba juif basala kamabe mingi. Mais tolobaka en public te. Tolobaka entre biso. Mais vous avez une catégorie de politiciens bayaka ko ternir image yambo kanabi. Et ce n'est pas bien. Yango bomoni même ba marche bato bazo organiser, ce n'est pas possible. C'est tout ce qui a moni micro kaka ya RFI ou bien France 24. Wana bi misi news. C'est pas possible. C'est pas possible. Et au départ, ba média wana ezala qui contre le régime, contre Kinshasa, espérant que oh bakokata signal nenge bazali kokata sou Kabila bakati ata signal mon côté. RFI yoko vanda wana choko bongo la mutema. Pas la politique d'exclusion on a lobaka na ba capable. Mais la politique de transformation. Si les médias étrangers va changer langage. Va changer langage. Ba moni ba réalité. Bangonyo so ba lobby. Ndekonanga Élysée Odia qui était en tournée en campagne nandenge ya ba américain. Na Moïse Katumbi Tchapo a lobby te. En tout cas, ngai na zo croire na miracle te. Parce qu'à palper la réalité, Élysée Wana qui a parlé était avec Moïse en campagne. Il voyait ba image oh ya face. Pas image oh bazati ko la kisabisu. Image oh ya ko palper du doigt. Élysée Odia. Alors je ne crois pas au miracle. Là, retenez qu'on est jusque-là à 43 circonscriptions déjà, dont les résultats sont déjà publiés. Donc il nous en reste encore à peu près 133 circonscriptions. Est-ce qu'il y aura basculement? Est-ce qu'il y aura rebondissement? Personnellement, je ne crois pas au miracle au regard de l'écart qui sépare le premier du deuxième. On se retrouve demain pour d'autres résultats et la publication dans d'autres. Pour Moutou, Azalaki côté boui, Azomona na koto, Azana vision un peu et
avancer par rapport à moto mona ki côté moko. Na loba ki na bino Mobutu aloba mbuma ekweya kaso ki eteli. Mais liboso ya mupepa makasi etela te kokwe. C'est le maréchal qui a dit. Et aussi retenez que ce n'est pas le plan ya nzambe nde mutu adetournaka. Si tel est le cas, complot na ba cérémonie bakenda ko faire bakenda ko salisa batu serment na Genève. Mutu akotrahir oyo akokufa politiquement batala boy ata mutu moko ta akufi politiquement. Je vois beaucoup de personnes parlant mal des hommes de Dieu parce qu'ils ont prophétisé. Moi, je ne parle jamais mal des hommes de Dieu. Même quand je parle de l'église catholique, nous pouvons avoir une divergence. Naba l'abbé Chole, naba nini. Jamais, okoyo kanga na zolo ba mabe na bango, j'ai du respect vis-à-vis à Batouan. Ngana zakana limemia, je ne peux pas. Kobana kosala soki ndenge te. Toujours respecté ban. Mutu appelle sa prophétie. Eko kisamate, ça ne me concerne pas. Moi, je regarde réalité autozanang. C'est ce qui m'intéresse. C'est ce qui m'intéresse. Les lobans de Konangai, ils ont créé KO. Koluka, Koloba KO. Lobi Nathalie Sakibin. J'ai donné les conseils ici comme Nazo Kutanaka, Nazo Monanaka, Vienanga Martin. Na lobi Vienanga Martin. Au moins, bato okeko sangana bango, bakosili sayo mu pepe. Ye, bakosili so mu pepe. Martin Fayol qui sortait comme ça l'engouement. Le lokomi kobima, nde ba master bazobima na ba pa biloko oyo, ba jeune oyo akatanga balobaki et bimi na siège ya SID. Ba pa ou ba pioche banini zo bima na siège ya SID bazobima ba arme blanche ya modèle wa. Et wana ndo tikali na bango lokola ba militant. Ba membre ya SID oyo SID et yemba c'est encore possible. Ba la kisa monde image ya muto asambelaka. Ndoko suka boy. Ba tunyon sozalaki na bango bazo sala déclaration yo vandi wana lokola mon vieux Martin Batikio. Vous êtes retrouvé seul. Et le SID n'a pas été capable de réunir 150 personnes. Et vous trouvez ça normal? Ozomi monaka ke ozomi mon vieux Martin, nzela wana ozokende ndebo mutu asilaka. Omoni na vie oyo ezana batu balakisaka oyebi mutu wana te. Mutu wana azalaka mutu boy. Nzela oyo bazomema yo. Ozaki mutu ozobima boy bazomona ba prof kitoko. Bazomona ba prof Senga. Bazomona ba prof Mukenji Mbandakulu. Batu yo zalaki na bango wana. Les personnalités batu batelemi penza zomona nande konanga ba Serge Welo ba uti kokufa. Nande konanga Dos Ndombasi oyo alongwa. Et le lobandi ko kenena batu bazo sala boy babash biloko oyo balaki batu. O balobi pona ko retrouver. On a trouvé ça chez vous. C'est pas possible mon vieux. Boy. Yangote. Na kati ya SID parce que waneza na kati. Même ceux qui ont déploré, il y a eu autant de blessés, policiers, bazoti, mais le preuve, bisotomoni, et zaouan. Pour na kokomble image, bazui image ya kala. Batie wana, pour que batuba couvre. Ce n'est pas possible. Et tant que toye kotia, image suko ya drone, nde mawa. Mawa. Ceux qui ont eu kelingai, okoyo keleleki na yo, kozala malam, moi je ne vais pas accepter que aussi la Mabé, mon vieux Martin, les kinayo villageois de la République, monsieur Tambo, mutoazo lobanayo. So yoko yo kilanga za malam, so yoko yo kilanga te, bon, ezaka malam. Pour même ndenge tokenda ki élection, batu na batu bakenda ki ndenge na bango. Ezana batu bakenda ko somba conscience, ezana batu bazala ki sur na électorat, ezaki na batu bazali ko mona ngolo ko la masapo, batu nyonso ba se déverser kuna, tout le monde était candidat ici, chaque famille avait un candidat. Chaque famille avait un candidat. Je suis honorable, je suis honorable, je suis honorable. Les lois ça la bémission na ba PV surtout bino journaliste. Na lobaki na bino ki milou e futakate. Parce que peuple wana zota la biso. Bazota la ke o milou.
oyo milu bazotala bino ndengwa namoni image oyo ya Butembo tata moko azopesaka bato mbongo lakisa carte osinikure makuta bule olianga mbongo pamba te azopesa bato na bato bazana ndenge bakendaki yango wana azopesa bolianga mbongo pamba te bolianga mbongo wewe kwa mzuri nishaona uri utaenda kona usikule franga yangu bure ule nzo unania kulipia kombe na unaenda vote mtu mwingine wewe utaenda vote na no hayo wewe umwambie isiwe kama ni ya wapi siko hapa hizi makarte ya vitumbi unaona tu mnaenda vote 460 national mwana sheria na 328 bande kona ngai kozala député za kozala représentant d'un peuple tango somba conscience ya bato oza kaka représentant ya peuple wana oza sûr oza représentant ya peuple eza compliqué nga nayebi te e bato misusu mpe baye kuna bakea na Lubumbashi bafilme bato botala bulletin de vote oyo tozoloba résultat bazopublie na RTNC na seni ezowuta wapi parce que awa nde bazodepouye nanu eloko moko eza te nanu basigné ba PVT mais les gens oublient baimage wana bozomona les gens oublient que élection wana eza semi-électronique et que le comptage wana bazosala pa bato wana ezaka mpona koconfronter na badonné oyo si ekoma na Kinshasa kala bino sikoyo soki tel est le cas oh bozo réclamer en fonction de quoi bozo réclamer en fonction ya nini oh yake oh to gagner bozo réclamer en fonction de quoi vous ne sentez pas qu'il y a une contradiction c'est ce que je vous ai montré hier tout mon maître mon avocat aussi maître Hervé Diakes tout mon a na cour constitutionnelle le cour constitutionnelle wana bazo recuser yango bazo wana eloko moko te mais bozaki kotambola kuna si cette cour là oh bozo loba eza cour eza lokola eloko moko oyo ya bato munoko moko basala soki elobaka ke teke Moïse Katumbi oza candidat olingaki ozala candidat mais yango aneko grâce nango ozalaki candidat grâce nango ozalaki candidat osali pe campagne na yo partout sans que muto asimba yo sous Kabila oyo bokeko s'associer na ye nayebi masasi ndenge betaka jour ya suka biso totikala na bomoi parce que nzamba batelaka biso boy na aéroport Etienne va détourner ye akita na njili te akende kokita na ndolo kokita kuna tango azoya masasi na masasi. Vous devez savoir dire merci quelque part. Nalingi na aborder question mibale. Avant que n'aborder yango, Papa Tchelanga na Borwan, est-ce qu'on peut nous intimider? On ne peut pas nous intimider. On ne peut pas nous intimider. On ne peut pas nous intimider. Je vais aborder la question. Il y a Christophe Nanga. Pour que na souki sa na question. Il y a Justin Bitakwira. Bande konanga boza la concentrer parce que makamango yango. Ndeko moko alekaki et pas ndeko nanga Israël Mutombo. Attire attention na biso pour la situation zole kana otwele et pas iwapi le petit frère propre. Il y a Corneille Nanga qui s'appelle Christophe Nanga et gouverneur.
alobi makambu ya ba aérodrome o batonga o des fois ba kwa mususu ya mboka ezo zanga atalisi comment akoki nanga akoki kokita tout moment akoteli pa le Sud Soudan akomi kuna c'est-à-dire bazaki ko préparer loko moko boy. Pourquoi Corneille a déclaré rébellion na Nairobi na Kenya ne dit rien alors que Kenya zali membre ya EAC. Kenya yi pa na biso. OK na Gombari na ferme à Corneille, le chef du projet c'est un Kenyan. OK. Oui, le service n'a qu'à voir. J'étais arrivé à Gombari. Oui. Bon, et depuis on a fermé, on a par Pastèque. Il n'y a rien qui a été produit. C'est qu'ils allaient centre, il y a réserve, il y a formation. Gombari est très stratégique. Parce que même Mobutu en avait utilisé exactement, c'est un Kenyan qui est là comme chef de projet. Les un centre militaire à l'époque avec Mobutu. Heureusement, nous allons réellement au petit Valère à Bossolo, en fait. Au Komaki sur le terrain. Donc, vous êtes d'accord, quoi, il y a nani, il y a Gombariwana, ils allaient très stratégique. Très stratégique. Alors, aux nani, Filouana Mobimba, aux Soudan du Sud. Si. Donc, Mobutu avait créé une base na Gombari. Voilà, le projet Gao. Voilà, le projet Gawana. Ça fait, c'est là un corridor. Il y a Soudan du Sud. Donc, ceux qui tout alerté, tout peut se faire. À tout moment, on peut agenouiller Kibali. Et si on agenouille Kibali aujourd'hui avec le groupe rebelle, c'est fini. Ils ont le financement qui peut être, qui vont faire contrepoids avec le gouvernement. Bazana Bo, la limite, Oleka Kiwana, entre l'Ituri et l'Otuele, c'est lui qui gère. Basala qui aéroport Wana. Bon, Bo les alliés un poste d'encadrement administratif qui ne dépasse pas 10 000 habitants. Mais comment on doit faire? Certainement, les rebelles ont occupé même le pont. Oui. Mais comment va ça la piste? Gouverneur a sali piste. Le gouverneur a sali piste parce que j'étais parti là-bas à Poussani, Soko Leki, le Golo Zokende Wamba, c'était na Bango. Na Bango, a sali piste il y a 1200, 1400. Na Gombe, oui, a sali piste d'atterrissage. Je me rappelle, c'est lui-même qui m'explique ce qu'ils vont faire là-bas. Deux aérodromes. Même pas bombardier, Okita. Bombardier, c'est un avion déjà de 5 tonnes, parce que je suis expert en aviation. Au Tiki aéroport national, aux Otanga, où il y a dans quelles conditions, au matin, l'aéroport Wana, et ils ont sointé. Il n'y a pas de banc, il n'y a rien. Mais aux Osala aéroport, piste d'atterrissage dans le village Nayo, et puis Nabo, qui est à la frontière avec l'Ituri, qui donne le dos avec le Soudan du Sud. Très bien. Ça, c'est stratégique. C'est très stratégique. Donc, tout peut se faire. C'est pourquoi tout ça, alerter, comme on le dit réellement, que Bossoro est allé pour alerter. La service et la sécurité, veiller dans les ce n'est pas de l'aventure. Je crois que tu as été là en 2021. Et voilà aujourd'hui l'objectif. Quand il se rassure dans Nairobi, voilà, na Kenya, lobby, bien que je vais. Donc, c'est qu'Ayeba qui déjà, avec son frère, qu'on l'a mis là-bas, c'était justement pour baliser le terrain. Quelque chose qui a été prémédité depuis longtemps. Depuis longtemps. Nanga cherche à ce que son frère devienne d'abord gouverneur. Oui, effectivement. Bando Fongolanzela, Bazo Tonga aérodrome, Moko na village na Bango. Na village na Bango. Nabo, Ezali frontière, qui passe par l'Ouganda, Toyebi, Sud-Soudan et l'Ouganda, ce sont toujours nos voisins. Tout ce qui se fait chez nous, c'est par nos voisins. Donc même la nuit, bombardier qui peut atterrir. À la lumière. Déjà, lumière, où on a le balisage. C'est clair. Ça peut permettre à n'importe quel moment, même le matériel militaire. On peut être pris à l'assaut pendant que les là, et les gens sont déployés. Wana maloba na ye. Menga ye élément intéressé nga mingi, c'est l'élément ya ye moko Christophe Nanga. Na lingi to landa yango. Et que tous les monde qui est bien. Bon, tous ceux qui n'ont pas biso à rejoindre biso. Ceux qui a hier, tu peux mettre la caca mabo. Je suis convaincu que ceux qui n'ont pas comment on a boy. Ceux qui c'est ni à respecter la population oyo. Tozokana nakanisi eloko moko te iko changer oya kolobake bana mboka bakutana te tozokana ebele batondi na Kinshasa wana bazaki ba rebelle Jean-Pierre Bemba bazaki rebelle
Lobaya yo papa. Rebelle, papa nae, Bemba Salon Nazaraki ministre papa Kabila père. Bon modèle. Et Kabola Kimboka. Voilà. Ndeko wana lobi boy, c'est le petit frère ya Cornena qui est gouverneur là-bas. Je dois rappeler ici que Cornena Ngazalaki na yaye kota ya ba député. Oyo abimisa dont son épouse. Oyo tozala na bango na Assemblée nationale. Kota na ye. Tango asali yango epa na bango bakomi kobenga ye aigle o ndenge boyoki ndeko azoloba. Ndeko wana d'abord alobaki que bakomaki koloba na ba groupe WhatsApp na bango aigle a koloba. Mais koloba ya aigle c'est d'annoncer une rébellion. Et ça bien. Mais nalingi awa na analyser vidéo ya Christophe Nanga. Azoloba wana que soki ndeko na biso aye, c'est-à-dire Corneille Nanga, tokobetela ye maboko. Soki ndeko na biso aye, soki Corneille Nanga aye kuna, bakobetele maboko. Alobi, oyo batondi na Kinshasa, ce sont les anciens rebelles. Batu bazwa manduki. Nakati wana ye kotanga Jean-Pierre Bemba. Alobi que Jean-Pierre Bemba zalaki rebelle. Papa na ye zalaki ministre ya mzee. Je vais stopper pour commenter. Avant de commenter, j'attends Batia Langa ce que j'avais dit sur l'image de l'Assemblée. Nalobana batuke ba oyo ba bomaka. Bayaka kokonza aw na Kinshasa. Ba si ba bomi baye kokonza aw. Je parlais de ça à l'Assemblée nationale. Depuis un certain temps, ngai na mitunaka banani ba bomaka na est. Est-ce que za banjelo bakitaka ba bomi bazongi lola? Ba o ba bomaka na est. Bazali kaka awa bisika tozali awa. Et comme vous savez, chers collègues, depuis des années, ezana batu ba boma na sima ko boma ba yekoza ba fonction na Kinshasa. Et nous devons nous lever comme un seul homme pour na côté les melabango. Aujourd'hui, chers collègues, kolobake to débattre de la question sécuritaire parce que Excellence venait de parler. Quelle est l'information que vous voulez ajouter au Bokoti Kolobate pendant que nous sommes avec vous? Il y a eu plusieurs choses qui vous ont été demandés. Il n'y a que celui qui a les informations si la question de l'Est a yakopesa. Par contre, je ne suis pas un député qui se limite à parler ici. Awa c'est l'obligation de redevabilité parce que j'ai senti que bato lokuta ba milu bato ndaki. Il fallait navanda pour na kopesa bino biloko. Na ko sale la bino analyse. J'avais parlé de ça. Nakati assemblée wana, je suis parmi les rares. À l'Obela Makambu, il y a Kagame quand il a promis, quand il a mis en cause nos frontières. Merci beaucoup, honorable président. Encore une fois de plus, je remercie le bureau pour l'occasion qu'il nous donne pour informer à la représentation nationale. Honorable Président, je me sens à l'aise quand j'interviens en Lingala, honorable Président. Honorable Président, honorables membres du bureau, estimés collègues, le 22 mars, Nazalaki Awa,
pona kolobela likambu tangu tozaki kosala débat sur le calendrier ya session oyo. Lelo na ye lisusu ko informer à la représentation nationale les dangers oyo mboka na biso ezali na. Honorable président, honorable membre du bureau, estimés collègues, il y a quelques jours seulement, le président rwandais a yoti sonité à l'Ekina Média pour déclarer comment Mabele à Rwanda et Zana Congo. Honorable président, honorable membre du bureau, estimés collègues, Eza matière oyo tokoti jamais koti kala indifférence sans que tout informé bino honorable président. Des fois nous confondons ba petite rébellion na agression au tozanango victime honorable président. Na maloba na ye il met en cause ba limite au yambo canabiso honorable président. Eza ko déclarer la balkanisation de notre pays. Honorable président Ndenge Boyebi, depuis un certain temps, les territoires occupés par la force rwandaise, boyokati bazobi misamakambu ya que il y aurait des réfugiés congolais na Rwanda, alors que les réfugiés congolais baza na Rwanda te honorable président. Et lelo, ils ont juste une stratégie à repeupler les sols congolais par les Rwandais pour consacrer la balkanisation honorable président. Voilà pourquoi, honorable président, Naleki awa pona kwa tirer l'attention de la représentation nationale par rapport à la situation oyo eleki, contrairement à toute la situation créée par certains politiciens dans d'autres provinces, honorable président. Honorable président, honorable membre du bureau, estimés collègues, naïbité, qu'est-ce qui est plus important, qu'est-ce qui peut nous mettre ensemble comme la République? En ce moment où nous parlons, si biso toye, oui, to sali ba loi, tozo salagnon, c'est parce que la République existe. Maintenant que cette République-là est menacée, honorable président, j'attire l'attention de la représentation nationale. Il y a que le Rwanda est déterminé à accomplir sale besoin naye pour na kokata éteindre yambo cannabis, honorable président. C'est sorti de la bouche du président rwandais. Ce n'est plus un secret, honorable président. Je me demande qu'est-ce que nous attendons pour statuer sur la question de l'Est du pays, honorable président. Je l'ai dit, honorable président, que la situation en 2018 est à comparer la situation au Tozanang. Collègue Eliezer, honorable président, tout le monde a suivi le président Kagame. Honorable président, je peux terminer, honorable président. Oui, s'il vous plaît. Je peux terminer, honorable président. Oui, terminez. Ok. Voilà, honorable président. Naloba avec insistance qu'il ne fallait pas confondre la situation de 2018 na situation Tozanango. Situation à Beni Butembo na Yumbi et ça y a comparer à Wate. Bisoto beta c'était élection. Lelo Kagame nous a déclaré la guerre, honorable président. Je demande à la représentation nationale, il n'y a que comme un seul homme, honorable président, to lever ma option sur la position du président rwandais, honorable président. J'ai dit et je vous remercie. Des fois, tozo benda nana bureau assemblée. Je parlerai. Mais naligina sala kama analyse bande konanga. Ndeko wana gouverneur de son état. Bamoni ke nanzela ya malamu ezaya mutu azima nduki abomi après à négocier aye kovana na Kinshasa. Et le monsieur est en train de louer l'initiative de son frère. Qu'il encourage à travers ba exemple ya bato bazwa manduki. Na parti na bango so ki seben wana bazobe. Azolu azo kumisa initiative parce que le kolabato il oublie qu'en droit balobaka qu'il n'y a pas d'égalité dans l'illégalité. Bao basala droit bayebe loko na zoloba. Il n'y a pas d'égalité dans l'illégalité. Mais biso awa batu bakoma bazo réfléchir na ndenge zalaki. Ya mutu abomi akena Rwanda a négocier Rwanda benja mon nommé Pal baye konomé mutu akomi ministre. Insanguinaire. Et ce sont ces gens-là qui se passent pour des donneurs de leçons.
bande konanga. La différence entre Bissona Aser na batu misusu yangoa. Vous sentez que batu bazolo ba na munoko moko, bon voilà, le papa de Bemba Zalaki, c'est-à-dire Yepe Azawana, azo sala semblant ya ko condamné, ya ko loba mais ya sali ata semblante, alors biso ki ne kona biso ayeto ko betele maboko pour avoir annoncé d'aller prendre les Rwandais pour venir tuer ici. Ba ko betele maboko. Avoir annoncé que tokozwa ba Rwandais ba ya koboma batu aw. Même les jeunes qui a fait la déclaration hier, n'a évité si la régie va nous montrer ça. Oya sala qui déclaration mutu ya nani? Ya Lubumbashi ouais, mulamuke azo ganga. Bazana chapeau et ensemble pour la République. Je me pose la question si réellement c'est l'ensemble pour la République. Est-ce qu'on peut être ensemble pour la République, mais pour venir détruire notre propre pays, pour un intérêt égoïste? Je ne sais pas. Ceux qui battent ba comprennent que makamune na comprennent. Annoncer bozo machette. Pour na bokende ko boma banani. Bozo bambeli. Bozo ba marteau bokende ko boma. Et puis besoin système mutakufa ni banani batakufa. Batakufa. Ni banani batakufa. Ça pose problème. Et voilà pourquoi les gens qui ne comprenaient pas pourquoi nous avons décidé de créer le parti. Je ne sais pas ce qu'il est là à cause à la moi sincère et honnête. Yakopé ça a raison. On a compris que beaucoup de personnes ne sont pas des patriotes. Tous ces gens ici qui sont en train de relayer un message à Rwandais, Balingi, donc politique et à terre brûlée. À tout moment, les Kassaïens ont fait ceci. Donc, Bino démarche na Bino, et Zaya besoin de pouvoir pour na kosili sa Kassaïen. C'est compliqué. Politique ya koya kosilisa tribu moko etangu bazolo bawan bazana ba delice sanga bakasaye tangu bazwa annoncer wan bazana ba Francis Kalombo bakasaye tangu bazolo bawana bazana ba Jacques Ndala bakasaye tangu bazolo bazana ba set kikuni bakasayen tangu bazolo bazana ba Frank Jongo bakasayen ata elenjango sukali yango mbongo yango ezaya soki ba peso lelo zela tourna yo bakofinga yo mbongo yango ezaya ndengwana soki ba peso lelo zela ya yo tour pour que ba finga yo batalisa yo koma yo nde bakolisa yo ndengo zawa na famille na yo baboti na yo bazaki ba fainéant. Il n'était pas capable de koboko la yo, bangonde baboko la yo, bandeko. Moïse de la Bible, aboyaka, a supporté kate, comment on a besoin de maltraiter bandeko na ye. Bien qu'Azalaki n'a pas le royal. Et tout patriote se sent révolté quand il y a quelque chose qui vient contre son pays, contre sa tribu. Yangona lo bagana batu soki nanu ba mema yote na place ya ke ba proposer yo koloba te kinga ba ko corrompre ngate. Beaucoup de personnes qui insultent les gens sur les réseaux sociaux bazo bangona mbongo ebelete. Ezakande ba $100 ou ba $500 ba pesa ka bango. De batu bazaku. De batu bazaku. Bakozwa ba macheti bakende ko papa banani, bakende ko boma banani. On annonce les chaos comme ça. Donc, politique et à terre brûlée. Le kolangana zangi, ale mokile si là. Ce qui kongwango toko. Je vais terminer par la vidéo de Bitakwira. Je vais terminer par cette vidéo-là. Na lingi botie langai vidéo ya Justin Bitakwira na sala mo analyse
bongo na kata émission. Ma communauté zote hapa ya kwanza ni kubwa sana. Wewe tunakamata binadamu sawa vile kuku tunafuga mnyumba. Mtu akifuga kuku yake akipata mgeni kuku kisha ingia mnyumba anaweza ikamata saa yote anapenda. Na kaiua anaipatia mgeni wake. Sasa huku kwetu hali ya kuua kuku ni watu ndio wanauawa. Lakini shauri nilipatiaka Banyamulenge, Barungi na Bafuliru. Niliaka kama nilitumikaka na mzee moya Kinshasa banamuita Yudia. Alituambiaka hivi, kama jipu inaukamatia kushingo utameza busa kidogo, upende usipende. Na nikaambia delegation ya Bafuliru na Barundi, tulikuwa na Mayugi. Sasa mingi wanaweza kama sie ndio tunawashaka moto hapa mpleni. Sasa mingi wanaweza. Hata mende mimi siwezi kuiua. Hii mende ya mnyumba. Lakini nikamwambia hivi. Nikamwambia kama dunia iko inageuka. Kama mtu hawezi kuelewa kama mtoto mwenye alizaliwa na Mkenya anaweza kuwa president wa Republic Etats-Unis. Hakuna mangewazia. Ndio huyo Obama alikuwa Kenya juzi. Na alionana na jamaa yake. Alikutana batate, babinamu, bashangazi, na iko president wa Etats-Unis. Wisansa ya kwanza mdunia. Kwa wenye wanasoma historia kidogo banamuiwa Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy alikuwa president wa France. Na kesho tena anaweza geuka president wa France. Tate yake alitoka Greece, ni Mgiriki. Baba yake ni Mhongrua. Nchi moja ya Ulaya wanaita Hongri. Na aligeuka president wa France. Mimi niliishi mwinchi moja ya Cameroon. Cameroon iko na mpaka na Chad na Nigeria. Kuko kabila yenye ile ngambo ya Chad Mpeni, sema sawa vile Murundi hapa. Iko gouverneur huku Mkongo na mwingine iko administrateur du territoire ngambo ya Burundi. Wanasema lugha moja na wote wanafahamiana. Lakini huyu Isware ni mbeba Chad. Huyu mwingine Isware kamumatiana Cameroon. Kama hatuishi vile tunapoteza muda. Jana ilikuwa saa 3 ya usiku. Ndio nilisikia Enoke Ruberangabo ananiita. Niko vice ministre Kinshasa. Ninasikia Banyamulenge mnampamia. Naambia honorable uko wapi? Niko Uvira. Banaua tena batu mtarule. Mtarule. Wajua wakitunga ngombe wawili wameuawa. Mmoja iko hospitali akifika matapona na walibeba mangombe za watu. Ndugu zangu, nilikuwa na marenyo zingine ngambo na ngambo na nilikuwa na surveiller wakati watazika na mimi nikuwepo. Shauri ya kwanza nitawapatia. Iwe Bafuliru, iwe Barundi, iwe Banyamulenge. Kila umoja wa mwenzake ni ile jipu iko nayo kushingo. Mwenye atakatala kumeza busa kidogo, maana haelewi historia iko inaenda wapi. Kongo iko inatafuta watu wenye wataikala hapo. Kwa sababu ukipanda ndege hapa, utaona kama Kongo iko wazi na kosa watu. Basi kwenye watu waviko ndio ya mkabambi kupita kwenye watu viko. Ingewezekana tungeenda tunanunua watu ma nchi zingine, msije kuikala huko.
Sasa si wachache hapa mpleni, na pleni iko wazi. Tunakufa nini? Tunauana juu nini? Shauri ya kwanza mimi mbele ya administrateur nitawapatia ni kusema kama benye wanafia kuua watu hapa hawatokaki mbali. Ni si peke kwa si peke. Voilà. Bande Konangai, vous savez que Justin Bitakwira c'est parmi bandeko oyo ba congolais balingaka mingi pona ba prise de position na ina banalise misusu aya lobili kamuna ya grand-mère. Il est en train de prêcher l'unité pona ba oba yoka Swahili. Je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il a dit. Abandi na histoire ya Soso alobi Soso bachaka ye na ndako soki mupaya ye soki babomi yete bakabeli mupaya ke na ye me biso batu bakoma na est a lokola ba Soso ya nyonso koboma. C'était dans un deuil qu'il parlait. Alobi mokili échangé. Il s'adresse na Barundi, Banyamulenge na Bafurilo. Alobi na bango, abandi un exemple. Alobi Sarkozy, qu'est-ce que j'ai dit? Obama, un Kenyan, azaki na banoko, na batante na ye, na batata mwasi, na batunyonso, na Kenya, akomaki président des États-Unis d'Amérique. Alobi Sarkozy, qui était Grèce hongrois, a dirigé la France. Alobi ya vivant na Cameroun, ou ezana frontière na Tchad, pe na Nigeria. Ezana batu bazaji koloba même langue, mais batu wana komona, ou azama konzi, aza gouverneur na mboka oyo, ou pe aza gouverneur na mboka oyo. Et alobi na bango, que toza obligé à cause à l'ensemble, ceux qui tosali angote, tokole ki satan na biso pamba. Bitakwira a insisté à lobby Congo ezana bespace belo ceux qui ont avion a komona ke batu bazate Congo ezolukata batu ya kolue baya bafanda awo. Par conséquent mutu nyonso azana droit ya koya ko vivre na Congo. Asukisi na kati ya maloba na ya zoloba bao babomaka bautaka musikate bazana kati na biso. Ah, je m'arrête là. Nalinga ina ebisa bao bazo ka Swahili te. Maintenant meka ko analyser, peut-être que je vais me tromper. Excellence Justin Bitakwira. Honorable Justin Bitakwira. Olobi malamu c'est un message de l'unité. Mais message na yo eza important te na mikolo yo. Pona biso na Congo. Eza important te. Dis-moi que je me trompe. Ozana ba réalité ya este koleka biso. Mais moi je pense que l'exemple au Pessi ezo concordé te na ba réalité na biso et c'est l'erreur que nous commettons ya ko copier ba loi ya batu koya nango sans tenir compte de nos réalités. Qu'est-ce que je veux dire? Kenya ba Kenya ba tikala jamais ko kende ko boma ba mfumu na États-Unis. Bazaka na problème te. Bazaka na problème te. Kenya bazo problème te que ba Kenya bazo bomaka ba aux États-Unis. Bazo bomaka ba mfumu pour remplacer ba mfumu mususu. La même chose na ba Hongrois. Basala yango te na France ya ke bazo bomaka batu après olo bana bango ke te to vanda pour que boko nzabiso. Mais il y a un problème qui se pose. Mubemba azwa kama nduki pourquoi? Mubemba créa maïmaï pourquoi? Parce qu'elle constate que bandeko oyo bazoya pona to vanda te. Après si même exemple à lobby que ezana ba congolais ba vanda na Burundi. Ezana ba congolais ba vanda na Rwanda. Ezana ba congolais ba vanda na Uganda. Ba congolais ba vanda na bamboka wana même ceux qui bazoa ba nationalité selon ses propres mots. Yebisanga oyoka ke bazo boma wapi pour ke bakoma ba mfumu kuna. Ba koza la naturaliser. Mais ba yebika ke mabele o ezaya bisote ezaya batu.
Mais chez nous, les problèmes qui se posent à l'Est, c'est quoi? Il y a les gens qui viennent, c'est ça qui nous oppose. Et l'exemple que vous avez donné ne va pas marcher pour le moment. C'est-à-dire, en d'autres termes, Rwanda comme chef de l'État. Quel est le sens de notre combat? Le sens, c'est Abitumba Nabiso Zandeyenin. Ce qui n'est pas battu, Bayaka Malembe. Ce qui est ça, la biso mabete. Pourquoi on n'a pas de problème dans Zambien? Pourquoi on n'a pas de problème dans Bangolais? Bangolais, tu as confondu. Il y a beaucoup de Congolais na Potowana. Donc, Bakendaka Babwaki Ngunda comme des Angolais. Alors qu'ils sont des Congolais de chez nous. Tokozo ba moi problème ya mike nenge bimaka na ba frontière, mais problème ya ba guerre déclarer ni colonion so ba bo makabiso. Bango na bazo menacer pour que bakende bazo Goma. Et quand le président rwandais azo mettre en cause nos limites. Mais ceux qui ont battu même langue. Je vais donner l'exemple ya Katanga. Tous ont babemba ya Zambie, na babemba ya Congo. Ceux qui ont Sakanya, ceux qui ont Lukanga Batushon, ba côté nyon so tuwa na kokuta babemba bazalea babemba baliao. Mais tout le monde a kabatute ko kende ko bana ko boma ba mfumu pour le remplacer. Moi je pense que c'est un conseil qui n'est pas bienvenu. Lelo, la double nationalité, bato belé bazo boyango ponani. Bazo le bato ko sala na bato misusu, sauf bande ko wana. Parce que tout le temps, bazo militer ka lelo bitumba o Rwanda zali ko imposer biso parce que biso to salieni. Biso to salieni. Ozo mona bato bazo loba. Non, Félix aloba chike, ceux qui même lisa Simon ko ebeti ya ko sala boyena boy. C'est comme si le Congo n'appartient qu'à Félix. T'as le niveau. Félix n'était pas chef de l'État hier. Félix ne sera pas chef de l'État éternellement. Mais il aura marqué son passage parce que c'est un patriote à la tête de la République. Là où un général-major n'a pas pu faire quelque chose, Félix ose le faire, au risque de sa vie. Au risque de sa vie. Tozoba chef de l'État, mais chef de l'État actuel, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à part que Moulouba Bolinga Kabalouba te lokola bino, bozaba xénophobe. Lokola bino Bolinga Kabaka sayente. C'est un monsieur qui ose au prix de sa vie. Moi, mon baliwa. Comme nous avons un pays où on se rappelle des autres quand ils passent. Aujourd'hui, on parle bien. On parle bien de Mobutu. On peut bien parler de Kabila. Ainsi de suite. On peut bien parler de Kasavubu. Est-ce qu'on parlait de Kasavubu de son vivant? On témoignait? T'as l'esprit. T'as le niveau. Excellence Justin Bitakwira. Ngana ebité. Yon nous a convaincu dans ma kambunayo. Mais ce que j'ai dit, je me rappelle tous les éléments que nous récoltons. Bande konabiso wana soki bavanda kanene to vanda kana bazambien. Tozana 9 frontières, nous avons le problème avec combien de pays? Pourquoi seulement avec eux? Côté ya Soudan, côté ya Banini Bambororo, Bautakuna, mais tozo considéré comme un problème mineur. Mais il y a les gens qui sont déterminés, même il y a Kokata parti à Mabele. Ceux qui ont Bariwara, la plupart ya Bambongo, bazo utiliser même pas monnaie na biswa. Tozotal. Mais vous n'allez pas nous prêcher aujourd'hui, exemple à Obama, exemple à Sarkozy, na condition tozana ngo non. Moi je ne suis pas d'accord, peut-être que bande comme Musuba koyokang. Bande comme Musuba koyokang. En tout cas, na évité na contexte ni. Na évité eloko ni netindaki. Na évité oyo alobeli, alobi wana o bazolo bananga zo tambola na ba militaire. Batika nga babo mangai parce que des fois on m'accuse moi aussi bazo kanelanga et pas bato ekolo nanga. Bazo kanela bino et cause à la combat de leadership. Mais on ne peut pas accepter que les gens viennent s'accaparer de notre terre. Non, Excellence. Obama dirigeait les États-Unis d'Amérique, mais ça le reconnu na Kenya. Ça le reconnu mon côté. Parce qu'il a respecté les lois des États-Unis d'Amérique. Il a servi les États-Unis d'Amérique. Il n'a même pas servi l'Afrique. A servi les États-Unis, a respecté la loi Nabango, a violé Yangote.
La même chose avec l'ancien président français, Sarkozy. Di Rupo était premier ministre, un Italien. Premier ministre en Belgique. C'est comme un autre exemple. Mais il a servi la Belgique, il n'a pas servi Ayeba Kabiloko la Belgique, Amema Kakuna, Abomaka Belge, non. On a habité, peut-être que le col a eu sauté tangate tout ça l'été. Mais c'est grave. Je trouve que ce n'est pas bon. Les autres qui n'ont pas Kisangani, les victimes de Kisangani pour na kopé sa bango moi sourire na muke pour que bako kapé ko fêter le col à batoiseau fêter. Tolingaki toya na ye mais en dernière minute a eu empêchement. Yango atindi biso ba membre ya cabinet na ye tiako tikela bino ndambo ya vivre oyo. Alingaki kosala yango avant pendant campagne électorale te. Po bato balingaki baloba ndenge mususu. Yango alobi campagne eleka OK tokotikela bango ndambo ya biloko kolia oyo. Po ezali ne mo meseno asala ka on a intérêt mon côté. Bongo. Ya wala toye ndenge toye en délégation wa. Toye libino carton eza ya Pirchard qu'on est fait ezali bilamba ezali loso ezali vivre pe ezali bilamba ya kolata maputa wili ndenge bomoni yango wana. Yango le bito pesa bino mbote vraiment alingaka sana na bino ye moko mais azu empêchement monene. Yango toye nango po bino pe molia mais à bonne sanité balekete na bino bo pesa ke pa na ye ouais oui que à bonne santé non vous sengaki ye ouais alors azo continuer comme ça la démarche pour même la bino site moko malam merci alobi to pesa bino mbote ouais alingaka bino mingi biso be to lumière mingi tozali bato ya Kisangani tosarolaki na Kisangani tosali makambo nyonso na Kisangani mais na dernière minute toye ko voter par dérogation toke kozala pe ba témoin na ye depuis tokomaki awa eza na mutu te tobanga na nzambe oyo asalisi biso lokola Eliezer bongo abimisi mama oyo abotaki mwana faire voyager apesi mwasi wana mbongo ya billet apesi epe na mbongo ya séjour ya commissaire na Kisangani asombeli mwana bilamba na vivre na ye loko tout na hôpital ndenge na vraiment jamais mokakoswa zamba bosa na ete
totikali awa ndambu ya bandeko bazali awa natungisaki papa capable mingi malgré bandeko mosusu baza awa te mais nzambe ya Eliezer tolobelaki ye mokolo wana esika faci beto ozali Eliezer poste na ye azala nde ministre affaires sociales remarqué pour le moment Congo eza na baministre affaires sociales mais Eliezer a remplacé ye azojouer rôle na ye na ntango oyo po asunga bana ya Kisangani. Vraiment coup de chapeau mama ezopesa nde susi na kolela komona député ya Kinshasa Eli ya Kinshasa akanisa bana ya Chopo koleka ba Eli ya Chopo na 2028 candidat présidentiel. Nzamba Sungaye aleka Nzamba Sungaye a continuer ko guider peuple congolais pona lisungi pe pona kosalisa ba peuple congolais. Merci beaucoup. Ndeka kaboye biso to salaka. Parce que tout ne doit pas être lié na candidature ya mutu. Ba o nyonso bazati koseka. Silence radio. Pesa yembo to koyoka réponse. Bato bakoma ki gentil. Non. En dehors ya politique, toza bato. Biso toza na ba considération tribalo ethnique te. Biso toza ndenge wana te. Allez, l'année finie pour aujourd'hui. Masolona député, bo s'abonner, bo partager émission à Kosolona bat. Bo liker, ok na TikTok. C'est langa nini ya TikTok nanga. Eliezer Tambo. Landisi nandenge 13 wan. S'abonner kuna le moyen le plus rapide de vous informer. Mais les détails, eza awanande ko Eliezer tokokom ou bien à tokomi wapi télévision. Restez branchés parce que batu oyo bazalaki mikolo nyonso attaqué ba milou ba kotikage. Allez, tout le monde. Honorables députés et sénateurs, vous avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé. Vous les collègues du Grand Kivu, quittez les groupes armés, je vais le dire.